Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka Congo Alenga TV en direct ya émission Masolo na biso. Bandeko kimia nzambe ezala kati na bino bayepanso esika wapi video oyo ekokuta mela bino nzambe apambola bino ezali ngai ndeko na bino Congo Alenga Shora de Sulanga mwana mfumu Kimbangu. Bandeko na ngai lelo tokosolola mwa moke na makambo etali mboka na biso ka ne tosololaka. Masolo to na memeli bino lelo bandeko zali pona mboka na biso biso peuple congolais. Ba congolais mingi bandeko baza penza komiyeba lisusu te eloko nini bakoki kosala. Pamba te passe ekoti na Kinshasa mboka ezali koyeba na susu te ndenge nini peuple azali koevole parce que peuple nyonso tu so totali na mokili bazalaka na ndenge ozosanti ke peuple wana aza koevolue. Bamosusu so otali bapays européen topesa exemple mingi na bapays européen parce que toza bapays colonisateur oyo bakoloniza biso bandeko kotala ndenge bango peuple na bango evoluaka baza kocomprendre makambo nyonso ndenge mboka na bango mpe eza kokende kasi epai na biso eza au contraire. Masolo na bino lelo bandeko ezali bongo likambo oyo etali likambo ya mapango. Lelo na Congo soko tali majorité ya bato oyo bazali na Kinshasa bakoma mite ya mabe ndenge bato lelo bakomi koloba. Balobi ote bakongolais bakomi mitema ya mabe. Mitema mabe ekomi na bakongolais pona nini? C'est ça le problème. Congolais comme muté ya mabe. Bato nyonso congolais muté ya mabe to lingani te na Kinshasa soko kei keba komeka kolia biliale ya te jalousie koti na kati ya Kinshasa na ndenge kosakana te. Ezala na ba politicien, ezala na ba administration nyonso tu, ba journaliste, ba chroniqueur, ba nani, ba professeur, ba pasteur, makambo tu na ba ndimi na kati église bakoma mitema ya mabe. Yango Congo Alenga en tant que mwana mfumu Kimbangu na masolo na biso toyaka kaka poto meka komonisa koma peuple akoki kobima na makambo oyo eza kosala biso vraiment malamu te biso tolinganaka te parce que peuple so boza kolingana te bandeko na ngai esili botika lisusu eloko te parce que peuple boza kolingana te bokokufa bino nyonso tu bokobanda mbomana nde baloba boza kosesa tiwe bino moko bino na bino oyo kuta zolinga moninga te atye moninga poison oyo kuta zolinga moninga te mpona nini tolinganaka te bandeko nga na koyebisa bino batata na biso oyo baboti biso ya kala donc baparent oyo ya kala basalaki effort na bango na ndenge na bango bamosusu bazwaka mapango na ndenge ya leta soki okenda bakomi lokola bandal bakomi na mayolo matete balemba soko tali bapapa mingi ya kala bazwa bamapangu na konti ndenge bandenge kosala ndenge batongaka bandako wana bandalungwa bapesaka bango bakredi bapapa wana ti bafuti mpe bakredi na bango batikali bapropriétaire ya bandako na bango ndenge mpe awa na po tozwaka bakredi ntango tozozwa bakredi ozwi ndako na kredi etikali ya yo soki ofuti etikali ya yo soki ozwaki kredi na banke ya mbongo ofuti
mbongo wana soki ekoki dele wana yebaki yo bénéficie na mbongo oyo ozwaki soki osalaki yango eloko obénéficie mais soki yo oliaki yango bandeko okomi na problème na leta ya mboka wana batata na biso na Congo bazwaka bakrédit mpe ya bandako ya babanda londre topesa exemple kasi ya solo batata mosusu basala makasi na bango basomba bamabele eyaki kokóma na ntan moko boye tango kasavu pouvoir esili bandeko batata na biso wana misala mpenza ekomaki mobulu ntango mobutu ayaki batata wana batekaka bamapangu na bango na babanda lungwa baye kosomba na babumbu na selembao bamisusu bateki na yolo baye kosomba na kimbangu baoyo batekaki na matete lemba bango bakei kosomba na ngaba kote kuna ya bamatete pardon banjili kimbantseke tozali kobenga yango bana njili oyo bazalaki kuna bango mpona bango soki oye neti bakota matonge bakasa vubu bango baobenga yango nake nao na kini nake Kinshasa parce que kote kuna ezalaki erekile mobutu ntango bazombo batondi mingi azwi bazombo ake kotika bango kuna na kimbantseke na njili bazombo mosusu batekaki na makala komi na makala wana me bakote kuna bakimbantseke njili ezalaki presque bazombo do batata na biso misala te boye ekomaki ndenge wana bavandi siko baoyo batekaki bake na babumbu baselemba basombi so basombi bandako na bango ya minene batongi bandako na bango parce que eza bango bateki bato bazalaki na posa bato bakomi na mwa bambongo bakomi kopréféré baya kosomba bavanda na babandali bandako etage me bapapa oyo basombaka bandako yango bango baye komona ke il faut bateka basomba mabele ya monene bato bazalaki bavisionnaire batata oyo batimbelaki basombi terrain na ye ya monene na bumbu atongi ndako ya monene na bumbu soki okei na komi na bumbu okoremarke batata mingi baza na bumbu lelo bauta na Kasavubu na Bandalungwa na komi na Selembao mpe ndenge moko soki okei na Ngaba okomona batata oyo batongi bandako ya minene na Ngaba bauta na Lemba na Matete boverifie bokoremarke yango alors eloko nini eza koleka lelo na komi na Kinshasa donc pardon na ville na biso tobengi capitale na biso Kinshasa batata oyo basomaka bandako na bango na bakomini touti oloba oyo bateki na babanda lungwa bandako ya baleta oyo bapesaka bango bandeko babotaki bana baboti bana ntango baboti bana age ezongaka nsima te age ekendaka toujours liboso batata wana babandi kokola ntango babandi kokola bana na bango mpe babandi kokola bana basi na oyo ya mibali batata oyo bazalaka mayele batindaka bana na bango na mikili ya poto baoyo mpe bazalaki mayele te bana na bango bakolukaka bakaskade na bango bakomi koluka bavi na bango baoyo mpe batangaki base retrouva na mwa baposa na bango bazwi mpe mwa baposa na bango na Kongo bana basi oyo bazali kokola na lupango na bango oyo bakendaki kobota baboti basente bango bandeko na ngai boverifie eloko naza koyebisa bino nga ndeko na bino Kongo alenga oyo ezali masolo na biso toyaka na baréalité oyo eza koleka bandeko bana oyo ya basi babotaka baplace bakendaka
na bango esimba te. Bazongi kaka na lupango na bango ya bapara na bango, ayeta mosusu na bana misato. Bamosusu aye na bana mibale. Bango nyonso tu bandeko bino mo bo comprendre que na lupango na bino soko bozaki 7 oyo ka batata kala babotaki mingi babotaki mingi. Komona boza 7 8 9 10 6 bana basi tanso bazaki ebele bona 4 bana basi bino bozaka 2 bana mibali bana basi oyo bake kobota bota mabala ekufi bazongi na lupango na bana na bango. Batata wana bakoli bandeko okoyoka kaka papa akufi. Papa bakokufa liboso. Mama batikala kaka. Papa akufi. Ah, papa akufi, papa akufi. Et on les a une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maman pe akufi. Tango ba maman bakufi, ba parents bakufi toko koloba. Bandeko na ngai etikali sikoyo lupango etikali na bino bana oyo papa wana botaki atiki na ndako. Na bana na bino oyo bouti kobota bino bana basi boto bota. Na bana mibale pe babotaki ba sente bona zo simba te mwana pe aye kaka wana. Mapangu na Congo bandeko ya Kinshasa yango bomoni etondi ekomi ebele bato bakomi ebele na Kinshasa parce que bapara bana na bango bazwi mabala kasi esimbi te baye kozonga epai ya bapara na bango. Bandeko botala lelo kozokomisa biso motema ya mabe. Boza na balabala. Kati na balabala wana bino nyonso bapara na bino bawute epai na epai baye kosomba bamapangu na balabala wana na bumbu selembao to na bangaba kuna na bakomini wana eza oyo bato basombaki mapangu batekaki mapangu ya leta. So botene na babalabala omonake bozaka na bino bien me kasi bandeko Nzambe atie betwali na bafamille na ndenge na bango. Bamosusu batindi bana na poto, bamosusu courage ya bana na bango ba débrouiller vie na bango, bakei na mikili ya poto, baye awa na poto. Baparents batikali kuna. Baparents mosusu baye komona ke no ntango bana bakomokende na bapoto ye bana bazokende te, a préféré ateka lopango. Bamosusu bateka mapangu batinda pe bana na bapoto. Batu oyo batikanaki na kati ya Congo o baboti na bamapangu na bango bamemi bana na bamapangu bandeko so botali ane mwana moko ya mwasi abotamaki na 1960 65 66 tina 1970 aza na âge nini lelo na Congo aboti bana tasu 5 na lupangu kaka wana baza sikoyo babota matasu 3 bana basi na lupangu na bango bakei kobota baboti mabala esimbi te bazongi na bana na bango na mapangu bakozala combien jalousie ekotaka te jalousie ekomi kokota po nini baoyo batindaki baoyo baki na poto bango bakomi kosalisa bandeko na bango na Kinshasa na babalabala jalousie ekoti. Jalousie wana biso tobenga yango kindoki kasi ya solo bandeko na biso na Congo bazaka mingi bandoki te kasi bazali motema lukundu soki ekoti na mutu omona aza ndoki te mais akomi kolakela mutu maloba ya mabe. Jalousie ekoti tina kati ya mapangu wana bana ya oyo aza courage esimbi oyo aza courage te esimbi te donc na kati ya mapangu bandeko motema mabe ekoti na kati ya mapangu bitumba baparata bakokufa ayekomi no toteka lupango ndambo bateki lupango ndambo bandeko yango boza komona soki okende na bumbu selembao mapangu ekoma eteni bato bakomi kokabola mapangu oyo bapara batikeli bango pasi oyo bapara bamonaki mpe basomba mapangu wana bafuti bakredi na bango bazwaki bakredi na mapangu kuna na babandale bamatonge
na ba yolo balemba ba matete bana o bango babotaki batika na sima lokola vi na bango ba resir te o ya basi ba boti o ya mibali vi ba resir te bandeko mapango ekoma koteka mutema mabe o tobengaka mutema lukundu ekomi koya yango bomoni na Kinshasa bandeko na ngai vi ya bato ekoma bato bakoma mitema mabe parce que ba vi na bango esimbi te ba resir te bana basi ba mama oyo surtout biso toleki daya ba 50 ans ti likolo ba génération na biso leyo soki na Congo na Kinshasa neti ngai nde naza boye so nake na Kinshasa na génération na ngai bandeko na kokuta bato ebele ta so bavi na bango esimba te bakokoma jaloux contre ngai mpo nini ye vi na ye esimbi te yango bozomona bandeko na ngai lukunia oyo tobengi lukundu etondi na Kinshasa parce que pasi oyo ezali na Congo bamosusu baza koloba ke ezali autorité parce que l'état ntango aza s'occupe omoni l'état ya Kasavubu yango bomoni bandeko Kasavubu ntango azalaka président eloko ya liboso oyo awelelaki ezalaki bilanga Kasavubu asombaka etare ya monene na kati ya kuna Mayombe mpo atongaka bilanga na ye baministre na ye oyo azalaki na bango balandaki lokolo ya président na bango po bilanga soki ozali nango okolona okolisa bato okozwa mpe mbongo ndenge président ya Niger ya kala Obasanjo akoma Mobutu aye olieke amipesa na bilanga ye apesi na bilanga te akomi kolanda bato oyo batravaillaki na Kasavubu na babilanga na bango mpo abomaka bango mpo abotolaka bilanga wana me ezalaki ya ye te ezalaki ya bato wana ya bango moko batiaki mbongo na bango bazali kofuta bango basombi baetare ya bilanga bamabele na bango mpo balona Mobutu aboma bango mongwande bolole ya mongwande bandeko baprésident nyonso to baleki na Congo ti lelo moko te asendonaka na culture oyo tobengi agriculture bilanga baza kowelaka kosombaka bandako Faci Beton lelo toyoki na limite aza kosomba bandako na limite mpo asala cité Faci Beton bandeko biso peuple congolais tozali kokufa nzala peuple congolais akomi kosepela tekaka bamapango ya tata na bango ya batata na bango bato mpe baya na poto awa vi soki esimbi te kuna mpe oyo batikali na Kinshasa komosenga tekaka boteka lupango wana tokabola mbongo bakongolais na l'État na baeglise oyo esalami soki ozwi basango nyonso ya kala oyo ya mindele basango ya mindele na baabe oyo bazalaki na bango bazalaki kolona basango oyo mindele oyo bamindele bazalaki na babilanga parce que bakomprenaki mais lelo soki okei na baabe
ba abe oyo basimbi catholique bango wana lelo bamosusu bakomi bapaster oyo tozomona lelo ya minene bandeko na ngai bazowela mpe kaka kosombaka bandako bamituka ya chere nzoka bandeko bilanga yango nde eza makambo soki leta na biso amipesi na bilanga peuple congolais akokufa nzala te peuple congolais akolongola motema ya lukundu oyo tozali nango ya kotekaka mapango ya bapara na biso ya kowelaka mbongo bakabulaka lupango wana bateka yango tokabola mbongo bapara na biso ya kala bango basalaki mosala kitoko basombelaka biso bamapango tovandaka oyo mpe bakokaka na bango ekosomba bamapango te me kasi ya solo babokolaka biso malamu kasi ya solo bandeko na ngai lelo na Kinshasa soko okei okende okuta bamapango nyonso bapara basombaka bakoma koteka yango eteni na eteni samba yeba pasi ya bato oyo bamonaka pasi mpona kosomba mapango wana mpona kosukisa masolo oyo namemeli bino mokolo ya lelo bandeko na ngai mutu oyo aboni pasi na ye asombi lupango na ye mabele na ye parce que bakoko balobi botonga na mabele oyo ya biso bakoko totikili bino tata asombi mabele na ye amoni pasi na ye yo mwana oyebi ndenge asombelaki yango te olie ke osoutenir œuvre ya tata na yo oyo ye asombi mabele mpo na bino yo préféré oteka yango olia mbongo bato nyonso tu oyo bateka mapango ya bapara na bango bandeko na nga ata mutu moko te abonga mpona mbongo ya lupango ya bapara na ye parce que oyebi ndenge basombeli yango te oyebi te ata bokaboli 200 300 400 000 lupango boteki yango na 400 000 bokaboli bambongo bandeko na ngai il faut faire attention mbongo ya lupango bandeko na ngai basakanaka nango te mpo réussir nango okokotisa yango na commerce te kolinga mpe te okotisa yango na bafere na yo kolinga mpe te osombela yango babilamba kolinga mpe te osakana yango na bambiasa loyenge ekotrouble yo ekobebisa yo bongo yango ozomonaka bandeko na ngai bana ya Congo masolo oyo namemeli bino na mokolo ya lelo yango wana pasi oyo ezali na Kinshasa ezali mitema lukundu ya biso bakongolais eza nango kindoki te oyo bakongolais bakoma bandoki eza jalousie yango bato balobi lukundu yango wana ekomaka biso tobengaka kindoki o kindoki epai ya bakoko na biso ezali savant kindoki eza te moto ake kopumbwa ake koluka moto bakoko na biso bakobengaka lukundu motema lukundu yango wana ozomona ke moto wana kongo alenga azoresir te lise konde ndenge nini ye azozwa nga funa koma motema contre ye lukundu esali yo ale motema mabe wana yango ozomona bakongolais nyonso tu bakomi mingi mitema mabe moto wana asalaka émission bien nga mpenza na tuka fo nasala tu nakase ye motema lukundu ewuti banda bana oyo bapara na biso bazalaki na problème te lelo tokomobenga bapara bandoki parce que pasi au lieu que gouvernement esokipe na bapara na biso oyo ntango Kasavubu akufaki Mobutu ntango aye il fallait bapara na biso bakontinue toujours kozala na vie oyo bazalaki nango bazalaki kosala na baleta ntango ya mindele bazalaki ntango ya Kasavubu bazalaki kosala bazozwa bacrédit bazwa bandako Mobutu ntango ayaki il fallait asala mpe baploi akontinue misala bapara na biso bazala bien ye asalelaki yango te akase misala azwi bandeko na ye bangala misusu atondisi na bapouvoir baye koboma basociété nyonso ngai koko na ngai aosala na sosagek pardon aosala na sosagek bakoma badanki wana mosala kitoko Mobutu ntango aye na pouvoir bandeko na ngai koko mosala esili
koko mosala esili bazwa badanki wana bamontere badanki wana bandeko oyo Mobutu ya bangwande bakomisaki bamontere wana oyo doki babato ezokende bakota kuna ya Kivu ya Kisangani bamontere wana nyonso tu ezalaki ya batracteur ya Sozajek. Tala mosala ndenge Mobutu asalaka yango wana. Sozajek ekufa mpo nini Mobutu atiaki alongoli bato baya kosala mosala kitoko, kobongisa banzela, konetoye banzela, kotonga. Sozajek ekokufa. Mobutu abomi société wana, bapapa bakoko na biso bazangi misala, bavandi na bandako. Eloko kosala eza susu te. Bamontere ye azokumba danki montere wana balongoli batiango ememaka esalaka masuwa ekende kozoka madesu ekende osalaka so makambo nini mosala ekufa. Mobutu abomi. Batata na biso batikelaka sa misala pasi bakomi komona pasi bazokoka susu te. Pasi wana yango ekotisaka maladi kati ya nzoto parce que yo mutu ntango pasi ezali bandeko okokoma na motema lisusu ya malamu te oti ekomema na liwa. Bapara na biso bakomi kokufa. Ta bakufi bana oyo bango batikeli loko baboteki bazongi na bamapangu bandeko na ngai oleke bazwa relève babatela biloko wana papa na bango obie baluka misala ndenge baboti baluka ndenge bakoki kosansoti na bana na bango. Bamibali oyo baboteki bango misala eza te. Bana wana baye bango mpe misala eza te. Yango bozomona bandeko zoli na pasi. Bana baye kotanga mwa bamisala ezalaki ya malamu bazokende baklasse. Laurent Désiré Kabila ye baguerre ebandi. Baguerre ebandi alingi azongisa mwa Kongo ezonga ndenge ezalaki kala ntango ya Kasavubu na Balumumba. Laurent Désiré Kabila 3 ans kaka ya pamba basasine ye. Kongo ezozonga kasi. Génération oyo yaki bandeko na ngai biso ko toza na chance to mebimaka avant na bakongo wana. Bato pe batindaka bapara na bango batindaka bango chance batindaka bana na bango na poto bakomi osunga bango na mwa 1K mwa $50 mwa $20 bazotinda po basurvivre ka baliaka bien. Oyo babotaki bana na bango bana wana babotami na 1990 bango pe bakoli bana yango. Mwana 1990 aza na âge nini? Bano babotami na 87 bana yango bakoli 97 bakoli. Bano babotami na 2000 lelo bakomi na 20 combien bana bakoli kaka na lopango wana. Ale bakomi koteka bana na pe vi ba resir te classe malamu ya te. Joseph Kabila abomi éducation ekufi ba société zate makambo ezate bato bakomi tema mabe passe koti na Congo. Fachi Beto aye abandi koluka meka bandeko moyen te parce que bakale eza mingi. Donc biso ba Congolais tozali na pasi yango moni mite ya mabe koti kati na biso. Bandeko mingi balobaka ezali partout. Ba pays musu pe baza bongo mais non. Bandeko ngala na jouer chance à kotambola mo ba pays. Jamais. Tout solo rappelle ba ninga pe to na poto ba Ivoirien, ba Nigérien, ba Ghanais to zaka na bango. To zaka na bango. Donc capitale na biso ezali envahir na niveau moko na ndenge ya kosakana te yango biso ba Congolais na kati ya capitale to komi mitema mabe na ndenge ya kosakana te. Mutu président oyo akoya na Congo soki kaka atali tribune na ye ndenge Mobutu asalaki akoresir te. Un vrai président il faut aller du Kasavubu. Il faut asala beta loko Congo za munene bilanga. Tokolia tokokufa nzala te bilanga wana tokozala bien ko créer ba emploi bato ba kosala na bilanga wana parce que tango za ko récolter biloko oyo bino bozo récolter masango to ba manga bokosala ba jus bokosala pe société ba jus soko eza kosala ba mbila
mbila eza mafuta lelo tozanga huile mais huile na Congo tokozanga huile te. Donc bandeko na ngai yango momoni bakongoli tokoma mitema mabe jalousie ya uta na poto mama na bango papa na bango atinda ye ya kenda na poto na ndenge na ye ta ndenge aedaka bapara na ye tala ndenge asalaka tala boye bandeko bateki mapango soko okeye ozokamwaka lupango moko na leta azokontrole kutu te lupango moko bateki yango taso na 4 personnes ekomi tala ndambu balobi na Congo mbongo wana peta bakozwango lokola boyebeli pasi ya tata wana asombaki ndako na ye te bandeko okobonga te parce que tata wana tata na bino asombaki lupango wana mpo na bino bana abokoli bino bobokwama bozala na pasi te yango bobombama esika oyo amoni ye nde moto amonaki pasi na ye motoki na ye yango esombaki lupango wana yo okei koteka yango ndambu bobandi koteka bokomi kokabola bambongo soki bokaboli mbongo wana oresir te okokoma motema mabe kutuke kutu okoma motema mabe soki motema mabe wana esimbi te okozwa maladi ti sukasuka mona okufi. Merci mingi nzamba apambola bino bosa abonné massivement na Congo Alenga TV ba émission ka to banomemela bino ya boye bandeko oyo nyonso tout vraiment bozala ba mapango bozala kosoma mapango en tout cas assuré yango na bana na yo faut ko teyaka bango ata lobi likambo bo garder sika oyo bo bomba yango tala lelo na Congo ba étranger ba paya bazali kosomba ba mapango nyonso tout biso tozali ko tekela bango mboka na biso zali kokoma kaka ndenge wana biso sikoyo bakolo mboka tokozanga mabele me bapara na biso bazalaki mayele basombaka mapango kasi biso bana tokomi kotekateka yango ndambu yango bandeko tozali kobonga te toyeba kokomprendre eloko oyo batikeli bino yo ndeko para na yo to ndeko na yo asombi lupangu bandeko na ngai ezali ya ye luka ya yo ezali neti ngai ndeko na ngai asombi ndako na ye nakosala ngoni batata oyo bazalaki mayele nzambe apambola bango bana na bango bazalaki mpe mayele ti lelo na kati ya bakomini wana batikali na mapango na bango eza toujours ya bango bazali koteka te bazali kogarda yango félicitation na bino parce que na pasi oyo ezali na kati ya Kinshasa bandeko ezali mawa bato mingi bateki botikela malamu tokutani bongo mbala nsima nde tokosola susu na masolo oyo etali masolo na biso nde kana memelaka bino makambo tokoyela bino susu masolo ya sika kimia nzambe ezala kati na bino mbote na bandeko nyonso bakolanda biso na émission oyo Alexis Champagne nzambe apambolona nasi nabosani te ce mec de moi super Anita Lelo avec bébé nzambe apambola yo vraiment kimia nzambe ezala kati na libota mobimba na lion na dide masuki nzambe apambola bino nzambe apambola bandeko nyonso chombe de bundes na bosani pete pas boucher na kati ya Afrique du Sud pas boucher jenge nzambe apambola bino te kazanoti chinois de kin bambote na bino en tout cas vraiment TV Colonne de Max Bayuba tobosani te vraiment en tout cas Afro Shop Mama Kati na Alain bambote mingi bango bato baza kolesa biso vraiment nzambe apambola bino boyela biso ka biloko ya bio po esalaka biso beta bamama baza koya wana esalaka kitoko bandeko na ngai vraiment boso abonné massivement bandeko nyonso tu boza na posa kotinda koli bandeko ya Bundes ya Allemagne prochaine handel azali wana le 15 oyo azali kokanga kofongola conteneur pona kotia bakoli bandeko boya prochaine handel azali ya sir mobange na bango numéro 1 na kati ya Bundes
Pochan Andel boya ebele boya kotika ba carton pona kosunga ba parents na biso totika pe na Congo bandeko to sunga ka bango bazali bandeko na biso toko kotika bango te to sunga bango nzamba pambola bino tokuteli bongo mbala sima Clara de Bruxelles bambota to bana eroka lisungi ya bino wana ale maloko le général nzamba pambola bino tokuteli bongo mbala sima matondo mingi na Pauline Beyoncé. Merci mingi. Nzamba zwa lokumu na biso banso bande bakolanda vidéo oyo bana makongo et surtout balandi nyonso ya Congo Alenga TV. Nzamba pambola bino. Ingeta, ingeta, ingeta.